Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous êtes bien la grande famille, bisopé par la grâce. Nous avons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi mingi. Et ça nga bino BBC Mpoi TV. Bandeko beaucoup tanan to solo là. Famille Libota Lempoichou, je crois que notre outil kota la film na biso ya la vie de Tegra. La vie de Tegra, total 3e épisode. Non, singa kaka na bandeko, to continue na kota la film malgré vous savez balobi le karma existe. Balobi elo ono suzane bande zape na suka nango. Yinda kaka ndenge ezo yinda wana na ndenge ba audio ezo bima, banani ezo bima. Nzamba tikali nzambe bandeko. Yinda kaka ndenge ezo yinda ana ba audio ya ba comédien ndenge bimi na makambu ya cher collègue na Karine Yamado. Qui pouvait savoir qu'un bon jour makambu boyoki ko ya sur les réseaux sociaux. Vous allez vite comprendre que non, Bellevue azaka ya nzambe. Bandeko, et na olobango na sentiment te que non parce que dans sa famille libota. Na olobango ya koloba que non. Tala ndenge nzamba komi ko exposer. Tala ndenge nzamba komi ko exposer. Mais on a réseaux sociaux ba memela biso ba makambu kaka ya lokuta ba yaka ko ambrier bato Bellevue boye botala makambu minene ndenge ezobima tina ba audio ya mama na biso wana ebimi na réseaux sociaux ebimi ndenge nini. Aimez partager d'abord la grande famille. Il faut tout l'obéir. Il faut tout l'obéir. Les matières. Famille Libota. Malgré tout ça, la film, na biso tozo tala. Netinga maman BBC. Na oti kota la film. Après kota la film, ndé na eko sa l'émission. Na respecté na nous que non objectif est kota la film. Na tali film. Film na biso ya la vie de Tegra. Mete on no combien? On a évité. Yango na bakomi na ba miro. Sota na miro na musika. Tala na musika. Oh, 38. Faut te pousser, c'est que ça vraiment fort que t'as qu'on a. C'est quoi moi une annonce? Moi une kangango, moi et bimi pour na batonio sang, moi kangango. Non mais bimi ça moi et ben. Maman son bani ni kasite. Papa yaka. Ate kani. Ça va 5 glaces. No we ka uki mama. Ah? 5 glaces combien? Essaye. Essaye. Et balé. Et bien. Et ça nous quitte au thème. Depuis qu'on a autant de moi, mais au lieu de tout ça, nous qui peut au thème na moi. Attention à pécho au Québec na moi. Bien appelé mon papa. Papa bossa la ngo wapio. Manda ko kaka. Ok, merci. Hein? Ok, Kamala. Merci. Vous êtes soufflé, maman. C'est mes codes. Nous sommes venus pour ça, c'est sur nous. Oh. On va aller encore. Manqué ma moto. On a la bonne numéro, hein. Tu as combien? Tu as 38, c'est les photos qui t'appellent. Et là, on va loquer à la passe.
Ah, numéro combien? Oh? Ah, 31. Ok, c'est quel coup? Merci. On a numéro en moi. On a ça. Ah, ouais. Roquette. Je veux ça TikTok. Ya yo-yo. Ya yo-yo. Ya, nauti kotala filme. Avant na kosala émission, avant na nga nazala bongo la grande famille. Bolanda nga te so pende ni ngai devoir na yebi ke no devoir na ngeza kotala filme parce que tant on a ka kosala promotion. Na yo kosala promotion de ni so na tali filme te. Na aussi kotala déjà 3e épisode. Et na moni réseaux sociaux za ko inda na bien bo continuer bo sana bino ba émission problème eza tenga na oya. Na tana no filme. Bandeko, bomoni dio ya Belvina na Tegra. Na yebisa bino déjà je crois lelo na tongo l'émission na kotsaki na tongo na lobi ke no. Ata depuis lobino ba ke no dio wana elelisa biso. Botala mwana o Tegra na yeba ate soki injection nini bela tin a pesa mwana wana. Tegra tant baza na nzela na mama na ye boyebi ke no na koma iko seka kana bi no seka nini nga moko no seka ka nini donc otala moye beti ye yoka siko Poutine pe munoko pe lobinga yo nga na okanga Poutine matali yo ana Poutine phénomène matali yo mbangela liwana ayebisi mwana ne Tegra lobi ngai moi na okanga moi te na okanga moi te Tegra lobi Tegra sali caprice pas maman na ya lobi ke no alingi basomele Saint-Glace basomele Saint-Glace sikoyo ayebisi mama na ye Belvia lobi mama lia te lia meka nani Saint-Glace yoka pe mama moboti alobi na simbeli yo soko sisi o wana ozwa pe oyo olia. Oh my god. Otala amour a mama na mwana. Amour a mama na mwana baza na pasi kuna baokene. Botala ki place ango. Nde na sepe na place ango. Nde ona oti ochela bino wana. Non, j'ai aimé. C'est-à-dire que no dio ya Poutine na Tegra. Oh. Siko tango bakomi pe pa nani? Bakomi pe pa étoile. Tala siko mama étoile kotala. Tala siko mama étoile kotala nzambe na ngai après 15 ba Poutine ope. Yango bato yango mboka eza bato mboka kuna uti kuna poni bazala bongo akanga déjà adresse mais numéro ikelevé. So siko pe mama étoile azaki asa déménager et tuni ata ye moko mama étoile a tuni Poutine. Wow. Yango na website no bande ko totala filme. Mama na biso mama Esther pe kuna c'est grave. Nakangi na parenthèse à promotion dans Zonga. Na lobela non histoire on a yeli. Franchement. Total la film bandeko. La vie de Tegra. Lelo total 3e épisode. Na 3e épisode au total. Et ça 3e hein? 3e. Oui. Na 3e épisode yo. Non, 3e attendez, je vais voir. Bozela. 3e, 4e. Quand peut l'équipe se belé na mutu nzambe. Sunga biso sunga. Ya toti kota la 3e. Toti kota la 3e. Na yamba na mutu moko bengi nga ya o eza matière te. Boko ta la grande famille. Eza matière. Eza matière ba bengeli nga matière mais moyena ça la matière ngo ezate parce que naseki kaka nzambe na ngai. Oh mon Dieu, c'est grave. Ya, toko tana na manaliso na biso na memelaki bino. Voilà. Na banda oloba, tomoni ba audio toyoki ba audio. Nzambe na ngai.
ba audio yango siko toyoki eloko pe lekelinga na yoki pe kombo ya décor na kati décor aosa nini décor azopesa conseil ya koloba ke non botya kaka na se azosiplie nani Karine Amado moi elekelinga makasi la grande famille to solo eza émission to sala et puis eza matière on doit analyser hein? On doit analyser via ya makambo ebele ne to monaka ndenge bayaka ko tutoyer belle vie ndenge bafinga ka belle vie na bagage ebele mais à ma grande surprise tant nazoka audio ya mama de la paix nazoka ndenge décor il paraîtrait yepe azaki mutu moko oyo bozela tout chango comme ça bozela na Jérémy tango ebandaki yo ngano yebite si to fandi lobby na tournage na yo décor pe lokola ndeko alingaki kimia ezala mwana bato nga elekelinga kaka ke non décor alingaki kimia ezala mais place yango ake koluka ke non alukaki kimia ezala mais place wana pe bafingaka bela ti est-ce que aluka pe kimia yango c'est juste émission nazosala Nanga la Monique, non? Les artistes et comédiens, ils sont vraiment méchants. Hein? J'ai vite compris que non. Ba insulte nyoso o ba yaka kufinga belle vie. Ba makita nyoso ba salaka. Na kombo ya belle vie. C'est-à-dire que nous ils na troupe ou encore ils ont un nombre moko d'artistes et comédiens au ba sepela kana ndenge ba yaka kufinga belle vie. Parce que tout kala koyo kate la réalité o nyonso elekaka. Ezala ya lokuta, ezala ya solo, ya koloba keno to vanda to chakimia. Ke ndenge nazomona o makambo ndenge ezokendele, ba oluka pe ba bongisa, koto ezoinda, koto yo kabasela sabimaki, aye, sko kabasele position na ezala kanano ndenge nini. Donc aboma relation. Soki botali boyo ka siko ke non batu ba olinga ke non bochaka ka kimia boye bochaka ka kimia mais tant ba ka kofinga belle vie awawa na makambo lokuta na makambo solo na makambo lokuta pardon ba ka ko tutoyer la dame tout kala ko mona ata deux artistes étaient ba bimi na kwe moko boy fuite bimi ya koloba ke non botika pe artiste wana à part courageuse oyo to benga na mama étoile a riskaki na simako risqué, elle a été insultée. Elle a été insultée. Nga elekelinga ka ndenge na yo nga kombo décor na bi. Non, décor aluki kimia. Ya Karine Amado nanani na kabasele et tout bolanda. Abandi kote ya Yamado. Ne Yamado pe abandi ko loba o ezaki kati na ye. Mais décor à boya qui yango alingi te alingaki kimia eza yoko to lali na yo to zela courir zonga ata na eloko esalingaka pasi ya kai décor mais place yango cher collègue afingaka bela soki alukaka kimia beto yokaka ata esusu te ke non nani oyoyo nani komoni nani cher collègue kobwakelaka belvi ndenge abwakelaka belvi butu lokwa amoi. Est-ce que famille Libota ou encore abonné à Maman BBC ou encore Bampoichou bon comprendre place Kanaza na eko pelisa moto te na juste ka kufungula bino ko révéler bino réalité moko ya koloba ke non on a maintenant compris que ba comédien baza ba jaloux ya bela pona sima kaka ya likambo ndenge komi ko bima bo mona ke non ba bundi trop po bima ta libanda te ba bundi ba obunda ba oblinga ko boma moto. Po ezaka bango soit disant que non bango na bango soit disant que non to chaka kimia mais ya bela to tikala ko yokate ba artiste ba bima to tikala ko yokate ya ba bengani ba lobi no to tika bodunu jamais to tikala ko mona ngote na ebite so boki pasi onga na yoki yango ba potana ka ne ba potana na ba bimisa na ba secret ba potana peza esprit wana ya ko potana ezwa peza subino boyo kana te bo kende nango ka ne bo kende nango comme ça bo sambwa nan ponanga franchement ba ndeko bo limbisanga parce que na comprendre que non ba comédien baza mitema mabe on toujours souffrir awa ya ndenge bazwa ko finga belle vie butu lokwa moi
artiste a kobima koto boya ya fingi Belleville totika komona troupe moko ata ya 2-3 personnes te ata audio e bima ya koloba pourquoi bo sala bongo to sa kimia parce que toza famille bota la biso toza ba artiste batu balanda biso totika koyoka ngote totika koyoka ngote. Donc c'est par là vous allez vite comprendre que non les insultes oh nyo so ba ka ko nani ko finga Belleville ba genio so ba sala kana ba nani na ba trick nyo so ba sala kana pona ko dénigrer Belleville, c'est-à-dire que non les nani ba comédien ba sepela kanango ba comédien ba sepela kanango bota likambo ya Karim Miamado na nani na cher collègue bota nenge batu ba bimi bota la combien des artistes ba bimi ba artiste combien ba bimi na likambo combien ba bimi combien pe ba olinga ko boma moto boyo kitango ba lobi ke non ya nani Karim Miamado tango aye mikolo ba vandisi e boye po ba bongisa ba tia na se et tout combien to yoka ba artiste comédien ba vandi mais un artiste comédien mususu na yoka ki dernièrement pona na tanga kombo na été alanda ki kutu na mama étoile pona okende koyebisa mama étoile akende ko senga sila pardon après ba buzobo uti koleka na otanga kombo artiste wana te. Donc pour lui bozo landa la grande famille nga epesi nga na yoki mutema pasi mais na mutema pasi wana tika kaka esprit wana o ebimi wana siko na minute oyo ya ba mésentente wana ya ba audio tokomi koyoka ba audio ebima penza ebima tope manano na komba Belleville. Alors famille bota bo supporter parce que nga na osomba likambo ngo ya koya kaka likambo na ye kaka ne na ye kaka boye na bando ya comme ça tope misana pe mama biso tope misa penza mama biso. Bomoni injustice, bomoni ki mutema mabe ya ba artiste. Yango na tika kaka Belleville a formé ka ninga zo formé ponanga. Na opesa nzambe merci na okumisa nzambe nanga pona eloko na parce que ezaki eloko na bane ko loba kango déjà depuis année passée na ba octobre na zo loba be la formé ata batu poto zo kimia. Pasi ya be les a pasi na biso. Et voilà, les lobotala, ba comédien, mes ententes ya batumi balé moko boy, mais botala nombre ya ba comédien o ebimi ya ba o pe ba olinga ba boma moto ya likambo ango. Badani babima ba comédien combien babima pona likambo o to mona ka bazwa ko finga bela. Combien? To monate. C'est-à-dire que no Belleville ninga zawana, nzambe kaka nda batela ka Belleville, nzambe o balwa ke no justice ya nzambe. Nde batela ka na ekatela ka Belleville makambo. Et un artiste moko boya landa ki mama étoile. Toyebi. Donné ba ofinga bela non. Ba comédien pe baza parmi ba o balingaka. Sko esprit wana ko ekote la bino. Siko na minute oyo o comprendre makambo ngo neti ya de la paix ya mama de la paix audio ndenge bimi boye na omona na ba commentaire bato bazotuna siko audio ya mama boye ebimi ndenge ni na moni pe nani c'est qui le monsieur moi na neso ya ki mbongo ya nani Sydney soki ya ki mbongo ya cotisation soki nini donc vous les artistes tika kaka ay tout ça ndenge nini nzambe na ngana bino ba artiste vous faites la honte. Bo sambwa kande bo sambwa mutu moko aye na bagag moko ya impolitesse nde mutu wana bozo linga ko pulie likolo bo linga ko poussa ye soki wapi yango soki bo meme wapi. Le temps de Dieu. Donc, God's time is the best. Bobi makane bobi maboy. Sko Belleville za mabe. Oyo soki kabasele. Kabasele tango abima kisiko yo za na mutu moko te o koki ovanda na bango kimia. Donc, nandenge na yoki nani audio ya mama de la paix. Baza na ba relation comme telle te baza batu ba bana musalo together. Mais tala ndenge ko bungela mwana muke wana ya Sydney, soki Sydney so ya Kevin.
Vous allez vite comprendre que non, nos artistes, ce sont de mauvais. Bato amite mamabe. Tout ce que je suis makambo que non. Franchement. Inda ka ndenge zo inda wana. Ya koto na makambo ndako nganga ya manani Karine ya mado soki na tumba do ozota lobi nzambe na ngaye o makambo nini tozo yoka awa oyo makambo nini tozo yoka ya artiste ngai bopota na ba secret bima bopota na peza ba secret bima ka ndenge zo bima wana pona nga ebima comme ça to pemisa no mama biso putina pe manana ki mutema ya bino ba artiste nzamba bandisi ko etale bino nzamba continue vraiment na ko etale penza bino ezalaka te to buka lokuta te siko mama de la pepe ndenge abimi boye ya koteli nde mwana na ekolanda na oyo garçon o nani oyo kabasele alobi Siko mwana pe na ngambu na ye aye pe kola ko attaquer nani bola Papa Ibuto si bien siko c'est triste, c'est tellement triste. Non, les latés pour la faiblité c'est pratiquement impossible. Papa Ibuto abenga kayo ya champi noko yesu mawa mwana kasi nanga bafuti au combien bapesi au combien pour les causes salir dans la télévision bafuti au combien bafuti au combien ya champi pour les cas au confirmer que Kevin Ali Masoko Mbongo na yeye matanga ta lirebo lobe asa maîtrise na ngote mbonga matanga ya Jean-Pierre ngana za mwana baraki na bino bosa bien no banzoko ya Jean-Pierre pardon Papa Ibuto pardon ya Jean-Pierre na kombo nzambe na matata na sa tuti. Mais non, ça te dit na yo to ka noko, vous êtes responsable. Mais surtout te tout ça débat sur longa ngate. Ça bien éduqué. Ya on a ça temps ça no débattre, oza noko. Na kombo nzambe, ça la rancune na yo, ndeko bisana ko leka ko finga ba na mikolo, nga za mwana mukia Jean-Pierre. Na musale belo ça na tête congolais. Pardon Jean-Pierre. Mutafuta ki ombongo, yebisa ki vient lui pardon ya lisouté, pardon. Pardon Jean-Pierre. Toi, famille, donc, c'est-à-dire que non, quand c'est le nenga zawana, ceux qui vont penser que loko, vont penser quelque chose avant d'y na plateau. Vont penser qu'un bon aussi que muto soit disant ah beta tolo ya koloba que non 25 ans ya carrière. Na bateau ba soutenir na ni ka c'est le wana, l'effet c'est vous. Sko nyonso oyo za nini méchanceté ya nani ya ba comédien kozanga kozana bolingo kozanga kozala together ensemble jalousie motema keto bota la place ekomisi bangwa bosala ba makita na bino pona mutu moko mais bota siko ba confusion ndenge ezozongela ka bino. Non, qui m'a passé, ça fait des années. Bellevue a fini na réseaux sociaux. Au quand on dirait que non, artiste wana nyo sonane bazawana batonga na kate. Bango baza ba parfait ou encore baza so pe ndenge nini. Nzoka bango pe bazo boma na sikoyo ba osala makamuna bango ya mabe bazo fini kango ba bimisa ka Bellevue mabe. Fona tinka bobozo ka ko italaka ndeko mwasi. Siko bota la makambo ya Sony Na cher collègue, Bomoni bino ba artiste comédien ka ne bolingi la Bellevue buluana.
jour boko zwa susu mayele bolobi ke no bolingi la pe cher collègue wana des jours pe cher collègue akozonga ka mutu lobaka ke no zana bisala sala asa kangi bino pona mutu normal koza pembeni ya cher collègue ovandi une année 2 ans na cher collègue eza pasi pona yo po soki olandi badire ya Karine Yamado ye wana komi kuna nalobaki natumbolaka te o azobwakile na banzembo bozela c'est grave nga kutu na osepela na nga makambo ndenge ezokina na osepela ndaka bosolaka obenganga mwana kasi nga bengaka noko tu comprends toi famille courage nezio ya d'autres nous apportent pour son to besoya courage nezio ya dezo confier que vient aller maso kungo ya Jean-Pierre tozaka no bien oyaka na ndako na nga to sekaka ya Jean-Pierre noko na ngai avant que la mission bien ngata Kevin ngo tourner Kevin etala na ki bona nangi na cette mission ya Jean-Pierre nazo mwana za ba réserve loba babilo beaucoup epesaka oye baté ya Jean-Pierre donc soni la place donc soni papa ibutu donc tellement soni makasi donc na ngai ibuta de la be bauta musika na ba théâtre kale ba bangwau balizo ya mama bino chama kozana ngo non la bauta musika na pa ibutu ne ba benga na ya nga leki na nga masere muso na sala film na chez papa ibutu te akeba de la paix moi na biso changa te d'abord benga nga allo Kevin cha ibutu ko noko na yo so to kutana na bodi ko chae nga allo ya Jean-Pierre na chona film ya ko jouer osanga pina ya nga bo jouer lote te na lampiaka na zo ta avance na ngai akoza moto pa na ngai ni mwana mpia ko ta ko etsa ko na tura ya Jean-Pierre makine tsika nga Jean-Pierre akende mais je faut passer à la télé pour me ridiculiser le cause de maîtrise na monter c'est triste nga na linga mokile mo na bolamu na ngati je suis pas dedans. Il va venir là, il y a Mouké na Zouaka na Kabala, il y a Mouké, na riche, mais à Mouké, on a son ramadaya qui Mouké, Jean-Pierre. Ça comme il faut. Au message qu'on les finga batu ko loba, mais tina mwana. Oza mwana binote. Boyo kinenga lobi, au mesana ko leka ko finga batu. C'est-à-dire que no baye bakaya leka ko ya ko finga batu. Mais au grand jamais, artiste comédien basala kakeno omoni artiste moko abimi aye ko finga artiste moko bosali makita moko boye bosali réunion ko bakeno bongo te. Mais bota esko na ngambu na bango na ngambu ya makambo ndenge bimi awawa ekomi bocha na se bozaka bandeko et voilà. Mais soko tali réalité ya makambo eza, mais o nyoso yaka ya belle vie eza lokuta na lokuta. To jalia to yokana oza mwana nde badatini kambala bazabana tozabana bageitan tozabana bandeko na bakolege na bino nango ya nini vers biso sikisa ko bino to matisa so likolo te bonso nza batombe so likolo makasi za ndenge biseke ba projet ko chama pesi mo de tout le monde est hypocrite pour tous arano bien de cigarette mais la kalelo ya télévision au ridiculiser nga au confirmer la maîtrise dans votre esco et explication nga expliquer ma soaku ko beska nga liembo na ou bien na ibeta sans francs na yo ibisanga donc na aba ko bengo eza passe bozana na chana no boka siko Karine Yamado ao continuer siko kaka boyoka ya erotina batu bafinga nga pesa bango matière vraie tika okosa yo finga ka chaque jour finga ko boaka a jeton chaque jour boyoka bon message na lobe na lobela matière ekoti ya désordre ekotaka ndenge ekoti koto ba audio ya de la paix kaba seli abimaki aye ko attaquer mwana na ye soit disant que non ali mbongo ya maswaku ya cotisation patati patata koto ope Karine Yamado na cher collègue malgré que non Karine Yamado alekaki na émission soki bayambaki ye epa nani oyo ya ba bakwiti mais ba poitier lisusu ka place ngo bayambaki ba poitier lisusu nani so Karine Yamado pe a répondre lisusu yosko ngana répondre ka moko otindi batu bafinga poni yo moyaka ya erotina batu bafinga nga pesa bango matière vraie tika okosa yo finga ka chaque jour finga ko boaka a jeton chaque jour boyoki afinga ka boaka ka jeton chaque jour
gag oyo alobi aza nani azaki proche na ye ofingaka chaque jour siko ntango alobi ke non pesa bato ozotinda bato bafinganga aotinda banani kaka na bagagi na ye wana nde bazofingana nzambe bon message nalobi nalobelaki yo siko nga na répondre kaka moko otindi bato bafinga pwani yo mo oyaka yaya ere otinda bato bafinganga pesa bango matière vrai tika kokosa yo ofingaka chaque jour ofinga kobwaka acheton chaque jour bon message nalobi bafinga pwani yo mo oyaka yaya eza pasi ya la grande famille réalité eza mosusu na monde ya bato oyo nzambe akomi kojustifier. Vous savez, il y a une dame à Benganga. Pona oyebisanga bitumbo euti koleka o ya makasi euti koleka ya Poutine. Ça c'est avant de dire. A Benganga, je crois 2 jours passés sous Benganga pona ko rappeler nga maman bébé so moni makamuna yebisaki yo. Et puis après le Goana, il y aura élévation aux anangamba belle vie. Non, tout le monde peut être. Non, l'élévation, ils ont noté famille Libota. Mais ils ont zélé aux oya. Il y a déjà solo nango, déjà, on a sinon qui a solo nango. Bitumba belle vie, ils ont des collègues qui n'aillent. Des collègues. Ba collègue tasiko bango na bango bakomi ko swana eye mabe bango na bango bakomi ko bundai eye mabe. C'est pitoyable bon mais biso toza ta na problème te toza ta na problème te toza na problème te toza na film na biso tozo tala na titre ya la vie des Tégra. Bon, mon yango ndenge nini kuna. La vie des Tégra. Famille Libota, la vie des Tégra, la vie des Tégra. Na lingo kino kota na zoom karate awawa. Père spirituel nanga aza na meeting moko kuna na ki okota. Ouvrir. Mais na tika nanga osa elango te participer à une bienvenue prise, voilà. Bozolanda. Bon, aimé, on n'a combien? On a évité. Il y a un peu de mur. Vous êtes en mur, on a musique. T'as la musique. Oh, 38. Vous te poussez, c'est que ça va faire quitter. C'est quoi mon innocence? Moi, il n'a qu'un ango. Moi, il m'a pas battu. Moi, qu'un ango. Non, mais il s'en moi. Il Papa Yaka. Arrête, Kani. C'est un glace. Nous regardons qui maman. Ah? 5 glaces combien? C'est ça. C'est ça. C'est balé. Il y a bien. Il y a ça qui te tient. Depuis ton temps, mais au lieu de te faire ça, qui peut y terminer. Attention à pression, ok, peut qu'en moi. Bien après mon papa. Papa, vous savez, on va plus. Manda kaka. Ah, ok, merci. Hein? Au thé Kamala. Merci. Vous êtes soufflé, maman. C'est mes codes. Ah, nous sommes venus pour ça, c'est sur nos lieux. Oh. On va aller encore. Manquez ma moto.
non, tu as le bon numéro. Tu as combien? Tu as un coup de 38, c'est les photos qui t'appellent. Et là, on reloque ça la passe. Ah, numéro combien? Ah, 31. Ok, c'est quel coup là? Merci. On a numéro là, on a ça. Ah, ouais. Roquette. Je vais sortir TikTok. Ya yo. Kuna tobanjo kende. Tobanjo kende ya nzamba ko etale. Ba réalité nyoso to mona kana komba belle vie. Mata kitaka ka belle vie. Nzamba komi ako etale bango toza na bango awa. Toza na bisoka awa. Bref. Vous aimez la grande famille, vous partagez. Et voilà. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te si nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobele nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo.